IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alobi, restez sur mes pieds tant que vous vivrez sur cette terre. Dans la tango tozana sena moi oyo tozala na se makolo na ye. Alobi, je vous dis que cet événement ne passera point. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alobi, année 2020 batu bakufaki, mais ba oyo ya ngai batushaki bango te. Batu bakufaki bazaki atena ba maladie biso nyonso tout omonaki. Mais IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom bandeko nanga, eska bozwami partout dans le monde entier, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezanga Sœur Linda na Yesu na bandako na bino pona ko apporter bino message de la part du Seigneur. Na linga ki na pesa merci na babone nyonso tout ya IHP Media ba o bazolanda, ba o nyonso tout bazozwa kolanda ko partager, en tout cas le Seigneur a mon abino. Ba commentaire na bino pe ba o nyonso tout bazo pambola biso l'étiquette nzambe pe na lola apambola bino na kombo na Yesu Masia. Donc avant to le kana message na biso tenga ki to prier pour totika moma ona maboko nzambe. Éternel notre Dieu des armées, to peso merci pour za malamu. Sika kombo na ekomisa mapoyo za bolingo Seigneur, moko takokani na yo mokonzi. Papa to peso merci pour yo salinga lisusu ngolu ya koleka liboso ya peuple na yo, pona pesa yo zali message uti pa na yo. Na tiki moma ona sia loboko no ya nguya mokonzi. Na sengi yo protéger moma oyo nzambe, ozwa contrôle du début jusqu'à la fin. Pambola oyo nyonso to akoyamba message oyo pe akoyoka ko partager yango nzambe. Na kombo na Yesu Masia nyonso ya yote ezwa esika te. Makila na yo ebomba biso du début jusqu'à la fin, ebomba banda ku nyonso tu bakoyamba message oyo na kombo na Yesu ndeto bondeli. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, message oyo ezali message eza reçu le 28 février 2021 à 17h, à partir de 17h10. Le Seigneur a lobi na biso, restez toujours dans mes pieds. C'est là où vous êtes enveloppés de la puissance de Dieu. Alobi tozala toujours na se makolo na ye. Na se makolo na ye nde tobombami na kati na nguya na ye. Alobi, là où personne ne peut vous toucher. Donc na kati na se makolo na ye muto akosimba biso azate, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de beau sur cette terre. Le temps qui arrive, ça sera difficile. Il y aura des morts, il y aura des événements graves. Abi yelo kama longa na sena moyo ezate. Mikolo oyo koya ezala na bato ebele bakokufa. Bato ebele bakokufa. Ekozala ba événement koleka ekozala grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Alobi, restez sur mes pieds tant que vous vivrez sur cette terre. Dans la tango tozana sena moyo oyo tozala na se makolo na ye. Alobi, je vous dis que cet événement ne passera point. Vous le verrez dans vos propres yeux. Tokomona yango na misu na biso moko, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura tant de gens bako résister liboso na yango te. Ebele ya batu bako ko résister liboso na yango te, bako ko supporter yango te. Tozokende kotanga na livre ya Jean 14 verset 1. Totangi na kombo na Yesu Bible lobi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez à moi. Donc tant que monde a événement oyo, mitema na biso mitungisama te. Tondimela nzambe. Tondimela ye bien-aimé dans le Seigneur. Bitnanda ko tokotanga eska bozali bozwa biki na kayebo koma ke tokotanga na Psaume 23 verset 4, totangi susu na Deutéronome 31 verset 6. Tozo continuer. Alobi, boumela na se ya makolo na ngai ane oyo. Boumela na se ya makolo na ngai ane oyo ekozala na événement oyo ekoleka na année 2021. Boumela na se ya makolo na ngai.
ekozala makasi, ekozala vraiment makasi. Bozala na kati ya distraction te. Bino na bana na bino. Abi eveneme kozala vraiment makasi toza na kati ya distraction te. Biso na bana na biso bien aimé to veiller pour na bana. Ko laksa bana nzela nzambe. Ko benda bana na kati ya prière, ko prier ensemble, ba prière en famille. Bana baza na kati ya distraction te. Bokoba na kobondela. Loboko na ngai nzambe ebomba bino na bana na bino. Abito continue na kobondela loboko na nzambe ebomba biso na bana na biso. Bozala éveillé. Mupepe oyo ekozwa na bana oyo babengami bana ya nzambe. Donc mupepe oyo ekozwa na ba oyo babengami bana ya nzambe. Eza mupepe makasi ekobeta batu bakolela bakoloba tokokimela wapi, batu bakolela bakoloba tokokimela wapi, bien aimé dans le Seigneur. Donc ayo kopesa biso na livre ya Psaume 119 verset 114. Psaume 119 verset 114, Bible lobi: tu es mon asile et mon bouclier. J'espère à ta promesse. Le Seigneur nde aza asile na biso. Yen aza ekimelo na biso. Bien aimé dans le Seigneur. Tondi ma promesse na ye. Alobi place okimeza te soki pa na ete. Yen aza asile. Na ebite tango yoza na problème okima ke pa nani. Okima ke pa nganga nini to pa mutu nini oyo talisaka problème na yo. Bien aimé, nzela kozala te. Nyonso kozala bloqué. Nzela kokimeleza te. Doso kokime pa Yesu te au secours mususu kozala te. Mais tango bozali na se ya makolo na ngai, mutu akosimba bino azate. Doso ki tokimi epai na ye mutu akosimba biso azate. Epai na yo tokomaka intouchable. Ya lobi oya simbi na loboko na ye mutu akobotola azate. Nana kobotola yo na se loboko ya le roi des rois. Azate bien aimé dans le Seigneur. Et pas une toza na sécurité au mokile pesaka te. Toza na assurance vie. Tozo lala na kimia, tozo lamka na kimia parce que yenda za oya simbi biso. Li pata na eza likolo na biso, moi to banga ezate bien aimé. Mais soki oza na nzambe te, eza passe. Eza passe bien aimé. Alobi année 2020 batu bakufaki. Mais ba oyo ya ngai ba tushaki bango te. Batu bakufaki bazaki atena ba maladie biso nyonso tout omonaki. Mais alobi ba oya ye batushaki bango te. Ngai na yo toza en vie lelo, c'est par sa grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Alobi na ye liboso na bino lokola papa. Bobomba bana na bino, mibali na bino pe basi na bino na makila na Yesu. Totangi yango na livre ya Exode. Abito bomba bana na biso pe mibali na biso na kati ya makila na Yesu, basi na biso to bombi ba na kati ya makila na Yesu. Bible lobi to yebe événement oyo lekaki na kati ya Exode na Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Abi quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Ceux qui to bombi bana na biso na kati ya makila na Yesu. Mabota na biso na kati ya makila na Yesu. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Bien-aimé dans le Seigneur. Alobi tango ya kotinde tango mupepe oyo kobeta. Tango koya. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont moni makila, les destructeurs a koleka likolo banda kuna biso akokota banda kuna biso te, akofrapper banda kuna biso te. Bien-aimé dans le Seigneur, ozana les sang ozana agneau. Bana Israël bazaki nanu na agneau. Après na kati agneau nde bazoki makila ezaki na kati agneau. Donc biso pe photo ozala na agneau. Poto zo makila photo ozala na agneau na kati banda kuna biso. L'agneau c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Lors yo zui ozana agneau ozana Jésus-Christ na kati nda kuna yo. Makila na yende eko servir yo loko la protection. Mais ceux qui ozana Jésus-Christ te bien aimé makila ngo ozwe lango wapi?
okozwa makila wapi so oza na Jésus Christ te makila ngo okozwa makila ya nani oyo kobatela yo bien-aimé. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus bien-aimé qui peut te sauver maintenant dans le temps où il y a mon papa Makas qui peut frapper le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le sang de Jésus. Tozo continuer. Alobi, botika bango na maboko na ngai. Totika bana na biso mibane biso na maboko na Nzambe. Po ngai nde mutu na batelaka. Ngai nde mobateli ya solo. Nzambe ne mobateli ya solo bien-aimé dans le Seigneur. Alobi, mutu mususu te. Soki ngai na bateli te mususu akobatela abateli na pamba. Totangi yango na kati ya Psaume 127 verset 1. Psaume 127 verset 1 Bible lobi, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui protège. Il n'y a que le Seigneur le bon gardien. Il n'y a que lui qui veille sur nos vies. Pendant que biso tola la kaya la kate, azana pona ko battre la biso jour et nuit, pona ko veiller, pona ko soin na biso bien-aimé dans le Seigneur. Donc ceux qui a battu na été ba ke mutu so ko battre la zate bien-aimé. Abi mu pepe eko beta pe eko simba même si ba chrétien. Ba oyo bazoloba que bazali ba chrétien. Mu pepe eko beta bango. Donc ba oyo bazoloba ke bazali ba chrétien. Yo ozo fofile ka na kati ya ba chrétien, ozo lata comme ba chrétien mais na comportement na yo oza ko se comporter le ko la chrétien te. Oza ko vivre le ko la chrétien te. Olobaka le ko la chrétien te. Osala ka makambo ya Kristo te. Ya mu Kristo te bien-aimé dans le Seigneur. Yeba ke mon pepe wana eko beta yo. Eko beta yo tambola na kobanga Nzambe. Yo ozo benga ma chrétien, ozo vivre na kati impudicité. Yo ozo benga ma chrétien, ozo vivre na kati masturbation. Yo ozo benga ma chrétien, ozo vivre na kati ya bien-aimé, ya nyoso tu makama mabe bien-aimé na kati ya lesbienne. Na kati ya makama mabe ikeba ndeko na ngai mu pepe weko beta yo. Yeba ke soki betu ekucho na kati ya lisumu direction li felo. Bien-aimé là où eza na moto éternel, moto esila kate. Répands-toi. Maintenant bien-aimé kozela te bongola mutema bien-aimé tant eza mabe makasi tant mososo kanisa ko kende feti tant mososo kanisa ke ko vivre bien-aimé oyebi te soki feti yango kozala ka lisusu toyebi te bien-aimé dans le Seigneur to tambola na kieba bien-aimé to sala vraiment attention alobi ekobeta même si ba chrétien habitant oyo tozali eza temps ya distraction te. Ton moment ya distraction te. Soki ozali na distraction, l'ennemi ako beta yo, ako frapper yo. Donc soki ozali na kati ya distraction, l'ennemi ako beta biso pe ako frapper biso. Le Seigneur azo benga biso ke tozali na kati ya distraction te, tant oyo eza temps ya distraction te. Totangi yango na kati ya livre ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35 Bible lobi. J'ai dit cela dans votre intérêt. Donc, azolo balabiso toza na kati ya distraction te, eza pon intérêt na biso. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Eza pour ça biso un piège te, mais eza pon intérêt na biso. Pour vous porter à ce qui est bienveillant, bienséant. Bien-aimé, eza pona a même biso na o ezali bien et propre à vous attacher au Seigneur. Oeza bien pour na biso ça que toi zala attaché na Seigneur sans distraction. Toi s'attacher na le Seigneur sans distraction. Oeza bien pour na biso yango ana bien-aimé. Alors biso suba oyo ya ngai bozala na se ya makolo na ngai. Bolekisa tante na kolia na komela. Tolekisa tante ya kolia na komela. Po kanisa na jour ya fête abito kanisa na jour ya fête esika nde babomaka esika bazwaka pe botolaka
bien aimé na temps fête biso nyonso tout oyebi ke ezaka temps moko toza na kati ya distraction eza temps moko toza na kati ya distraction tozoluka tosepela temps ya prière ezalaka te na temps wana nde moennemi ye lokola alalaka na ye te alukaka kaka butu moi azoluka kaka place akota donc na temps oyo ozaka na distraction ya kota asali mpe makambo na ye abebi biso akoka kobebisa bien aimé na le Seigneur azosenga biso toza na kati ya distraction te tosala attention alobi bana na ngai nyonso tu nazoloba na bango ke ane oyo bafanda na se ya makolo na ngai po bokozala surpris na batu oyo bozalaka pembeni na bango bakobanda kokufa donc bana na ye tozala na se ya makolo na ye po tokozala surpris même ba oyo baproche na biso babanda kokufa bokozala surpris mupepe ekobeta makasi bosala keba abito kozala surpris mupepe ekobeta makasi tosala keba boyeba ete liloba nyonso bozo koadrese epai na ngai Nzambe nazoyoka bino maloba nyonso tu todresaka epai na ye ayokaka biso totangi yango na kati ya Psaume 120 verset 1 Bible elobi dans ma détresse c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Donc na temps de détresse, na temps ya passe, na temps mi pepe o soya. Donc to crier pa na ye, yinde akoyoka biso bien-aimé dans le Seigneur. Alobi lisusu, bozala éveillé, bokima lisumu. Donc to kima lisumu bien-aimé dans le Seigneur, to tanya on a livre ya Esaïe. Esaïe 55 Ésaïe 55, verset 6. Bible lobi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ezaka nanza menem tasa makokia ko pardonner. Ceux qui ont abandonné vie na yo retourner pas ya Nzambe ya kotika yo te ako pardonner yo bien-aimé dans le Seigneur ako yamba na maboko na ye alors to retourner pas na ye abi ane oyo bozala na kati ya distraction te mais bo prier sans cesse totanya on a livre ya 1 Thessaloniciens 5 verset 17 abi priez pour vos enfants et vos compagnons abito prier pona bana na biso pona mabota na biso nyonso tu posa na ngai ezali ete boluka ngai na kati ya ba prière na ba supplication na kati ya prière na ba supplication nde toluka ye papa na biso mimonisaka na kati ya ba prière pe na kati ya ba supplication bandeko na ngai tozotanga ngo na kati ya livre ya Ephésiens chapitre 6 verset 18. Totangi na kombo na Yesu, la Bible nous dit: faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans tout ça, la prière, il y a un esprit, il y a toutes sortes de prières. Prière, il y a supplication, ko senga mawana ye, ayoke la biso mawa sauver biso. Alongola likambu o liboso na biso épargner biso na mabe abito veiller na yango na tiers persévérance to persévérer na prière à supplication bien-aimé et to prier pour na ba santu nyonso tout donc prière na yo prier pour que le Seigneur le boko ne nguya épargner ba chrétiens nyonso dans le monde entier eska bazwami alobi tika ete kimia na ngai eumela na kati na bino kimia na Nzambe eumela kati na biso totangi yango na livre ya Jean 14 verset 27 Bible lobi je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dobo lelate bomi tungisa matena makambo ezoleka ya tikeli biso pe na ye mpoye na ye o ya tikeli biso sa ndenge mokili pesi biso te mais o ya ye bien aimé ça différent na ya mokili. Voilà message outie pa ya papa tika Nzamba pambola bino tozo bondela pona tika Nzamba kopesa Nzambe merci
Éternel, notre Dieu des armées, Papa Nangoya nyonso tozon sokum tio masanjo le pai na yo po yo za malam. Oza bolingo Seigneur, tika message oyo kimia na yo la tabana na yo papa. Et la tabiso nyonso tout papa. To se to trembler te, to lenga te, mais to yande na sia makolo na yo parce que na sia makolo na yo lobi ko ezali. Na sia makolo na yo nde to longi, na sia makolo na yo nde to zwi nyonso tout nzambe. To pesi yo merci Seigneur. Pambola ba o nyonso tout bakotala pe bako partager. Pambola ba o nyonso tout nzambe bakoyoka pe bakotia na misala. Na kombo na Yesu Masia. Nyonso ya yote ezo esikate au nom de Jésus-Christ. Pambola EHP Media Nzambe tolingi loko tombwa ma oyo utake pai na yo batombwa ma ba mata de progrès en progrès na kombo na Yesu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, tika Nzambe ya pambola bino bandeko nanga toza toujours ensemble. Par la grâce de Dieu, tokutani na message mususu oyo le Seigneur apesa ki na prochaine fois. Tika Nzambe pambola bino tozala toujours branché na chaîne ya EHP Media. Chaîne weza ko édifier, chaîne ya bana na Nzambe, tika Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.